Puisque tension, na situation où nous sommes peuple à la mouki nango lelo. Et ça na Congo te, et si que nous sommes congolais à ça lelo, et ça excellence Moïse Nzangi, na Christian Lusakweno. Tension oh lelo to la mouki nango. Tolalité, m'appelle de partout, batuko benga, yomoko tension likolo. Ministre a passé na Top Congo pour appeler sa gloire na M23. Ministre a passé na Top Congo pour confirmer biso que Rwanda, pas M23. Rwanda, donc à 99% à Jugoma. Là, c'est le ministre Moïse Nzangi. Madame Judith Souminois, Madame la Première ministre, en tout cas aujourd'hui ou demain, c'est la démission immédiate. Il y a le ministre Moïse Nzangi. Puisque ils ont la compétence na yété. C'est pas lui à Oleka. Il y a quoi expliquer biso makambo eleka na guerre. L'armée a un porte-parole, le gouvernement aussi a un porte-parole. L'excellence Moïse Ndoualeki, pour déjà l'après-midi à lobby, abanda déjà koboma moral, il y a tout un peuple. Ah, Laurent Désiré Kabila, n'a pas sur raison. Nous sommes infiltrés jusqu'au sommet de l'État. Ça, c'est de l'infiltration pure et simple. Ce que Mineta Moïse Nzangi a fait, a dit, na télé. Et tola mouka chaîne. Le journaliste Christian Lusakweno, tu n'es pas plus intelligent. Pas plus qu'un des comités Ranaya. Pas plus qu'un Sango Israël Mutombo, que je salue avec respect. Mais aux en habitude au funda rabatu, yo funda rabatu na justice. Au funda rabatu. La question que je me pose, est-ce que Oza Congolais vrai, de père et de mère? De père et de mère déjà non, Wananga na yebi, puisque Yomoko Loba yango. Peuple congolais. Radio ya munene lokola Top Congo. Et que titel nango, responsable nango, kolo nango. Azala na ndambo makila ya mboka oyo Congo. Ezo bundana ye lelo. Nde chaîne oyo bakonzi ba fungola ka porte partout. A commencer par le sommet, le président de la République. Le sommet, le président de la République. En tout cas, Bolimbi Sanga. Un jour, il a sorti tout. Il a sorti tout. Next lobby la moni président Chikito a posté vidéo to ala inande komitera dame mon kwa komi na sa komi moyibi ya basoso na matete. Ça va nous faire quoi? Rien? Et l'autre, hein? Kofinga tout oyeba. Moussoa komeli président Chikio moni tenenga komi soin. Donc ayeba nga salité. Tobo ya pété. Tobo ya pété. Mais pour na Congo nde okofinga nga tina suka à une seule condition. Osaka congolais de père et de mère le quoi pasteur Gili. No yoka passer ça na motema. Na moment où passer Gili ça l'émission, et ça na batu déjeuner table arrangé. Mais moyen ko tombola ta morso lipa atia na monoko te pona Congo. Mazawate. Azawate. Chaîne le quoi Top Congo. Monsieur Christian Lusakweno. Je répète, nayebi kayo funda kabatu. Musalo ngana salaka. Nayeba qu'un jour na ko kangama pe, na faut pas. Kende comité pas ko sa ba démarche. Nayebi qu'un jour na ko kangama. Munuke ko beta libaku, finganga, tout ça. Nayebi pe na musalo yo. Un jour na ko kufa pe nango. Nayebi. Tant na kotango nayebi. Na porta tout oyo komelanga lobi
na portail yango. Na portango. Ozu micro na yo, na casque na yo. Olati. Po oyebisa biso makambo eleki na Goma lobby. O utiliser les biso terme carnage. Moi je souhaiterais qu'il fasse le bango na lingala. Pour na français, bato belé to sosoli yango malamu te. Menga linga il fasse le bango na lingala. Ke bibembe babomi ba soda ya Congo na Rwanda mboka nanga, ndambo mboka nanga, Christian Lusakweno, que soko tali même na ndenge babomi oyo quand même na somo. Tu es le seul ozana ba image wana. Wayo moko, mais c'est Christian Lusakweno ozana ba image ya makambo eleki lobi na Goma. Mais kolobo solo biango. Bongo po diffusango bangini. Hein? Po koloba solo bi batu nyonso bayoki que carnage na Goma comme pas possible, je me réserve wana yo. Je me réserve ya olaksabino ba image. Mais falo la kisango. Mon frère maître Christian Bosembe, excusez-moi, je vous salue. Un monsieur très intelligent, avec des compétences. Mais bate belé ba ebisanga pasteur Gili et lo ke zanga ndeko na yo du courage. Limbisanga maître Christian na loba na yo. Na yebi ke na se na moyi mutakoki azate. Oya koza makasi na calcul, on a français, on a chimie, on a physique, on a histoire, on a géographie, ainsi va la vie. On a soudure, on a électricité, on a mécanique, on a boy, on a boy. Ainsi va la vie. Neto la mukina tongo awa. Peuple congolais fallait ba yoka que c'est ça a bloqué pour 90 jours Top Congo. Lilo.